Alda. Nazana esengo ya présenter magazine oyo ya proximité pe ya visibilité oyo esalami pona bino bana Kinshasa mbote na bino na ba commune nyonso bozota la humble serviteur na bino Pegin, ça c'est le terminateur de la presse lelo nazana vraiment na sur makasi lisusu ya kozana bino pona ko informer bino nini ezoleka na Kinshasa mabongisi nini eza ko sala pona intérêt ya ville ya Kinshasa et puis souci na bino bana Kinshasa oyo nyonso ekosama na Kinshasa tokoanda ko informer bino oyo pe biso toyebite oyo bozana na posa ke Kinshasa il faut aller informer na yango bakino bazala informer na bakinoise bino bozala en contact toujours na biso parce que émission OP magazine oyo salami uniquement pour na bino bana Kinshasa. L'objectif primaire ya magazine oyo ezali ko accompagner mokonzi ya ville ya Kinshasa, gouverneur élu ya ville ya Kinshasa na ba activité na yenionso abanda kosala magazine ozali pont entre gouverneur na population yango omoni bandeko nyonso bozotala biso na ba couche nyonso o bozali ozali député ozali ministre ozali soda ozali mama commerçante ozali ozali de mwana kina ba différentes domaines nyonso o salaka so zana likanisi ya malamu pona kopesa pe pona kopesa gouverneur to pona koyebisa bana Kinshasa tala miroir ya bana Kinshasa yango yo magazine ya proximité pe ya visibilité masolo ya ville ya Kinshasa nazalaka ngamote nazalaka elongo na mwasi kitoko bonzenga wazana taille prophétique corps évangélique oyo babengi Magali Kanda de Kinshasa. Magali Kanda de Kinshasa zali ser na bino oyo arozala disponible na kokita na ba terrain na ba place nyonso boko benga ye pour sala musala pour récolter ba interview na maloba na bino pour na gouverneur amona yango pe atala yango pe to analyser ensemble na bino ilongo. Batu yao baloba gouverneur à FCC gouverneur na net na Kinshasa bakozaka peut-être 4 personnes. Est-ce que Moutako lobake président Félix soit président de la République ou banaye que président IDPS aza président de la République ce qui Moutako lobaka munisa ndingo na ezatike et l'axaniti ke biso penani na mboko yo tozoko avancer te pour mutude aza eli gouverneur a mi komisi gouverneur na makasi ta simi ndukite bandeko ba député batamaye l'autre ponaki to tindaki na assemblée provinciale ba ponier est-ce que après makamone koza na mamusu aza gouverneur abatu nyonso gouverneur ya ba congolais gouverneur ya ba kinois et puis aza moko yo azoko investir pour na Congo aza gouverneur ya ville ya Kinshasa mais aza moko yo azoko investir pour na ba province presque nyonso. Nini okoloba par rapport à opération Kinshasa Bopeto impressionnant. Kinshasa Bopeto bientôt là ba zozela et puis mon candidat 100 jours na e kalami nta zo bwa kango Kinshasa Bopeto pour e banda e za mamba autorité jour à pouvoir za jour ye moko bimina balabala pour banda ko komba Kinshasa komba liboso ye moko muta osimbango parce que ça parmi ba makamba minene oyo na projet na yo akani po salango donc yango ezo senga nazo rappeler na peuple kinois que tous à la conscient tous on ça Kinshasa na biso la belle les a charge ya gouverneur ga yemote et a charge ya ngai yoye
Photo tia maboko ye moko gouverneur a musala ye moko te musapi moko elongola acidité azana posa ya ba mayelo batu musu bazana ngo wana porte na ye ya lupango na ya tika ngo polele boya na mayele wana bo pesa moninga ba ide poto tonga eza te ndenge batu musu ya bantima ndenga za wana te good ate bo babenga oni good ate ne o babenga oni ne France ya ba français za boite oyo yani a okanga bo po simba te ya de esprit mabe ta moninga na mabondeli mayela za nango abaxe sous plus po mboko oyo ezonga pena Kinshasa ya bankale Kinshasa ya banoko Kinshasa ya bana Kinshasa. Merci beaucoup bana Kinshasa. Merci bomoni na plateau na biso tokomi mbala moko mibale na la célèbre Magali Kanda de Kinshasa azala biso awa Magali ndenge nini yong tozali na terrain donc tokoma na rubrique bana Kinshasa balingaka mingi pesa gouverneur de conseil yong tozali na terrain bakino balobi nini bakino balingi nini et puis ko eza ndenge nini mpona mokonzi na biso ya ville ya Kinshasa sika gouverneur Gentini Ngobilambaka. Ben, on a quitté sur le terrain d'un cas, on a quitté sur le terrain pour la opération de la PESA gouverneur conseil. On a quitté sur le terrain parmi les moins 5-6 communes. On a quitté na batu. Bah c'est pas na bango na gouverneur mais surtout ba maman bazolela. Bazolinga continuité wana te. On a PESA gouverneur conseil balingi continuité wana te o ezalaki to le bana gouverneur outi kokende a continuer yango te asala makamoko o eko sepelisa bango asala makamoko donc Kinshasa ko mapenza bopeto balobaki na micro na biso ya bana ville ya Kinshasa. Alors ça ce passage pour de l'élément bon na ndenge wana bozwa bilili wana oyo nazopesa bino o nazaki sur le terrain bozwa na bilili wana. Bon, pendant le gouverneur ou Abimisika, hein, à quoi conseil la biso le quoi ba bêtiso qui mbuta salité. Ce que c'est ba bêtiso le quoi qui mbuta sali, eh ben yango bien que mi beko ezali. Na tanga kabila za mi beko ezala kite, ba ozo mbongo ba cha na poche. Na tanga fati mi beko eza makasi. Osakani pa ba kangi yo kotika sho. Ce que sali mabe peuple a ko marcher. Peuple soka marché mbamo président akoyoko peuple a lobby bako chona kasho ezate kende basala ki liboso asali asa ba aventure gouverneur azoke na bar azako bina gouverneur bazo bwa kakaela ba musicien asala bo ceci cela non o toza na tango état de droit démocratie za chamboka tamboli mabesika libulu ezali obongisi. Ville à Kinshasa, il faut ça propre, il faut ça habitable. On est comme dans une porcherie. Il y a de l'insécurité. Pour moi, il doit commencer par Kobungisa, où étaient les propriétés. Hein, à travailler pour que les mentalités aient changé. Parce qu'en fait, on dit ça, terrasser la population. Et là, parce que il n'y a pas d'autorité. Il faut qu'il a rétabli autorité dans ce sens-là. Mais à l'exception, pas tant moi plan mon aménagement, vu la Kinshasa c'est moderne. À l'ouka moyen, nous qui avons la chance de voyager tout petit peu, tout le monde a dit ça déjà un tramway. Donc moyen, ville les a modernisé, ville les a géré proprement, ville les a la sécurisé. Et puis dans la périphérie, il y a des endroits où on peut faire de l'agriculture. Donc une politique, il y a autosuffisance alimentaire. Bakiti carburant et puis
ba régler ba situation amike lokola la police ndenge saka mo ba tracasserie ko welela ba contact na ba chauffeur et ça malamu te na ba pays étranger to mona la police ya liboso mutuka etelimisi chauffeur et demander dossier ba pesi dossier na tranquillité nyonso o esale makana mboka na biso eza impossible donc ezalaka normal informatique. Gouverneur à Sika, tous la gouvernement à Sika, ceux qui va établir gouvernement, peut-être gouverneur à cause de la disposition, il y a que mikanda soit autorisation de transport ou bien contrôle technique, plusieurs mikanda muso etika li taxe de roulage, peut-être mais en ce moment tout ça dans le gouvernement kala, c'est impossible ba senga contrôle ba sala ba. Bon, ceux qui n'ont pas fait ça, gouverneur n'a pas fait ça conseil, ezage. Tous les éléments marambu ya malamu na ville de Kinshasa. Donc, gouverneur oyo auti kobima, aza gouverneur oyo a décevoir Kinois na bandenge ba niveau nyonso. Alors, pour la Gentini Ngobila en tout cas, nazo pesa na félicitations na ndenge yende abimi gouverneur et puis conseil na opesa ezake a travailler malamu a bongisa. Ba conditions de vie ya ba Kinois et puis surtout les Kambanzela, tous en difficulté vraiment ya Banzela, tous en vraiment en difficulté. Na za moto na tamusara mutu quand même, difficulté vraiment za makasi ya Nzela. Alors ceux qui na rolo ba ya suki za yake a travailler différemment par rapport ya gouverneur oyo auti kobima. Conseil européen c'est le gouverneur en tout cas pena ville oyo batika on pena salité makasi comme si le quoi ndenge yazo kota to pesi chance ya ko bongisa penza ville en tout cas koto ya contrôle technique ba pesa biso pe peuple temps tout so pe moyen pe ya ko bomba na mbongo penana et loko peuple biso tozo zela nanu gouvernement bima musale banda pour la biso pe tozo pe moyen pe ya ko futa pe ba droit na biso ya Nzela. Tozo senga pena ville eza salité makasi. Malade tondi na ville ko sakana te partout poubelle. Kimbuta za ndeko na biso kasi musala wa sali atuka akamusi biso. Bakindara la ba poto ba moni poto ndenge ezalaka. Bozozo bana bino bo tangisa ba poto kasi bo mengo na bango ezo uta awa yango ba tangisa bana bango na Europe. Sur bon place Giovanni pourquoi pas ozo bongisa te. En tout cas eza passe au petit Gentini Ngobila to pesi chance ya ko nini ya azwa temps ya ko travailler penza azwa temps ya ko bongisa ville de Kinshasa ville penza ali poubelle. Gentini Ngobila eloko na conseiller azala na continuité ya Kimbuta te. Otomoni ba fulu ebele na kata Kinshasa ville province ya Kinshasa et comme dépotoir ya eloko nyonso do azala bongote azala rupture et yé azala renouvellement ya ville ya Kinshasa to mona ville ya Sika Kinshasa zonga kine la belle ole kine la poubelle tous on a besoin kine la belle et non kine la poubelle so ezala bongo ça serait bravo so ezala bongote donc yepé na tourner à rozala kaka. Donc tout le coup à Rosala menacé tina ba marche soga meki donc biso ma ba kino to côté ma marche Gentini to lingité salité to télé marche ba longoli au gouverneur. Ouais, quand ça te pèse à gouverneur, fois ça cool, aïe bon solo là donc aboya bambuyema donc kala na bana kina kilelo poto boya mbuyema ya kala bambuyema to boyi donc asolo na kilelo mimi ndeka kilelo on to lela donc azala cool donc akangage côté monte ya fungola jeu qui les a propre donc c'est ça c'est obiso bana kinto ozilanda bon pona ngai to boyi ba fulu to boyi donc bosoto na kata kin to bana kin ba boulot pe kota après ça la bien avantage c'est to lela ngwana mimi to boyi de salité to na kin propre. C'est ça aussi les blèmes.
Banakin papa mpe bamama ya ville ya Kinshasa kala tobengaka Kinshasa kin label lobi tobengaki Kinshasa kin la poubelle. Lelo nouveau gouverneur élu ya ville ya Kinshasa son excellence Gentini Ngobila Mbaka alobi Kinshasa il faut ezonga koleka kin label. Donc opération Kinshasa bopeto bapapa bamama bilenge na rang social oyo nyonso ozali batela ville ya Kinshasa bopeto bisika nyonso ozali kobanda na ndako na yo ti na biro na yo na bacommune na biso na baquartier na baveni to rendre Kinshasa bopeto. Opération Kinshasa bopeto eponi motote eponi ekolote eponi rang social te. Opération Kinshasa bopeto avec le nouveau gouverneur à ville à Kinshasa son excellence Gentini Ngobila Mbaka alobi Kinshasa bopeto kin bopeto Kinshasa ezonga koleka kin label kin bopeto Kinshasa bopeto avec le nouveau gouverneur élu Gentini Ngobila Mbaka engaye Kinshasa ezongi bopeto son excellence Gentini Ngobila Mbaka fanda na ngwende na yo. Bana kin bo tu ko zabilili o ngana o tu ko pesa bino na zaki na terrain bino moko boyebi que gouverneur de la ville non wa bandi musalate a fois ça la remise et représentant de konaye André Kimbuta o ya zali ko kende eloko ya liboso oyo gouverneur tango azo koma na ibonga na ye donc a lancé opération Kinshasa bopeto. Donc opération Kinshasa bopeto ezali tata mama mwana. Donc to bongisaka nanu liboso ya bamapango na biso tozo funda kaka tozo loba kaka o André salaki o André bafulu banini mais biso moko tozali nanu but ya biloko wana nyonso liboso ya ndako na yo okozela gouverneur ya kokombelela yo te yo moko il faut ko sala donc tolingi ke asala malamu tolingi ke abongisa ville ya Kinshasa mais biso moko pe il faut to accompagner na opération bopeto wana donc eloko wana nde to ko telemela ngo to kozala na c'était partout to ko kende il faut to kende ko telemela tolingi susu makamba ba fulute ba sachete ba ninte biso soki to bongisi te nani on sait la biso. Merci beaucoup Magali wana ezalaki pesa gouverneur conseil car ndenge ozikoloba mambo ya opération Kinshasa bopeto son excellence Gentini Mbaka Ngobila lobi eponi rang social te donc soki oyebi ke ozamona Kinshasa banan kotia bopeto liboso ya ndako na yo yo moko non pe il faut sa propre keba kobwaka chasser liboso ya ndako na yo na balabala bafulu wuto otubi ke Kimbuta sali malamu te oui tondibi oui mais biso pe tozali 50% ya contribution bafulu wana eza biso parce que bafulu eza bandako na biso donc il faut to accompagner le gouverneur en opération oyo donc mona Kinshasa nyonso na ba commune nyonso bozali gouverneur a relancé opération wana pona kin ezonga koleka nde bando benga kin label et puis lisusu boyebaka yango que ba préoccupation na bino nyonso mokonzi ayoki yango mamotali insécurité mamotali kuluna baujana makambo ebele nyonso gouverneur azali okuva na makambo nyonso na yo mutu oza na posa oloba opesa conseil opesa likanisi opona Kinshasa échanger gouverneur ye moko abongisa ville ya Kinshasa oyo zali ngai na yo na ye nde tobongisa ville ya Kinshasa alors Magali yeyo Magali Kanda de Kinshasa oyo azali chargé ya ba reportage oyo akotinda équipe to yemo anokita ozali mokonzi ozali autorité ozali jeune kinois na ba association boyebika ndenge ezalaka avant équipe kita biso tozali na biso disponible Magali pesa numéro ya musala oyo bandeko bando bengela yo pona okita na terrain pona récolter ba maloba ya bana Kinshasa na ba différentes domaines na ba différentes rang social au bazali. Bon nalinga na loba na magazine na biso ya bana ville ya Kinshasa ndenge zawana numéro na biso eza 089 69 76 78 7 à la fin
Donc 089 69 76 78 7 à la fin. Na numéro wana ne bokobenganga oyo na kokita partout oyo bino bokozala na besoin na biso toza wana pona bino toza wana surtout pona musala pona visibilité ya gouverneur de la ville de Kinshasa Jean-Denis Ngobila. Mais o bino nyonso oyo boza na besoin ya visibilité na bino bo benga biso tokozala wana équipé rang social te ozala médecin ozala musicien ozala député donc ozala nani biso wana toza pona visibilité na bino bobenganga na kozala toujours wana pona bino de Kinshasa. Magali Folo va rappeler peu clair que partenaire bozo bengue belé. C'est ça le problème. Partenaire bozo bengue belé, il faut boleka na numérica TV toza surtout vraiment na besoin ya ba sponsor. Bino moko boyebi toza na besoin moi magazine ekende plus musika donc botika bisote o nyonso za na besoin ya kosunga o ya sepeli nango aleka na kobenga ngai to pegin sasa to koyeba nini ya kosala po ekosala biso moi bien. Toi leki na numérica na 5e na numérica na 5e niveau na Botour donc bokomona wana bokomona numérica donc la N la chaîne intelligente. Merci beaucoup Tokomi pratiquement la fin de l'émission. Magalo Bossani Kopesa, merci à Maman Latina. La Bossani, c'est la première dame de la ville de Kinshasa, Maman Latina Ngobila. Moi, c'est à Pembe. Moi, c'est à Pembe. Oyo nanda kwa kote sarangite. Bamote nae. Sans oublier na gouverneur na biso ya ville de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila Mbaka. Balobi misali ne banda. Merci beaucoup, Mikolo gouverneur de Zodenge et Papa Bopeto. Et puis effacer les tableaux. Papa Bopeto. Et puis effacer les tableaux. Merci beaucoup Magali, merci beaucoup na Bilonios Boulandi, merci na Levi Pai, merci beaucoup na Moda Show, merci beaucoup na Baïban Soazul Kanisa Yautala Biso, surtout merci beaucoup na 4 patrons qui vont chez toi et Longo na Madame Kiki Kafuku Kibambi. Madame Kiki, bienvenue Baba Torbo Sanate, Monique Numérica et aussi exclusivité tous les jours pour la Nabiso pour na koyeba information et gouverneur na visibilité na yende et banda pour ça Magali Mambote na famille toka bona. Bon, on a fait Simbote na famille Christine na famille Asibi Nyonso. Na pesi mbote na président Tosta Ulemba bambote nae donc baiko bakomba mapusa ni binote bana ville ya Kinshasa ya solo bango wana na pesi. Merci rappel numéro na pour Kabwana. Donc numéro na ngeza 089 69 76 78 7 à la fin. 089 69 76 78 7 à la fin. Merci beaucoup Diedonemba Mazali Sima caméra à la réalisation de l'eau. Merci beaucoup na Freddy Luto na Mandara Mankoi, merci na Philemon Zao Tatikasa, merci na Luc Kiumu Kibambi Drobo Sanaraote Christian Kibambi Francky Kibambi 9 mm Drobo Sanarabino Tefema, bienvenue Babwa toujours na Bosante Lovely Kapinga Bambote nae Anita Kamudia bana nyonso ya kini oyo bolinga biso Bambote na bino. Tout cas, vraiment, en tout cas, Dieu, les alliés, c'est mon ponabino. Donc, Dieu, il y a Pegin Sasa, na Magali Kanda de Kinshasa, vrai chéri à la taille prophétique comme évangélique, où il est venu à l'autre terrain. Notez bien, ils ont pour la Moussala. Pour déranger Magali, pour Mini Moussala, et ça la vraiment bien. Alors, tout le monde a bino dans Balasima. Bye bye. Bye. Alda